Bonjour, bonjour, bon déjeuner de ce matin. Bambote ebele bisika bizwibino boboto bon deko na kati ya mabota na bino bolandi. En tout cas bon début ya semaine. Mwako pati, mwako pa café na tongo ya lelo ekozala kitoko makasi bandeko na ngai. Mungongo na ngai za vraiment mungongo ya mbetu nazana na mbetu lelo na salité voilà yango pe na ko poster moi bon déjeuner en retard. Na lalaki na ndenge ya mukete. J'espère que bino pe bolali malamu. Vraiment to kumisi nzambe oyo alamusi biso lisusu apesi biso makasi pote tokuta na lisusu na bon déjeuner to solola tozongisi kamba tondo epai na ye parce que souffle de vie na biso nzambe ne mutu asimbaka yango ezali biso te ezali mosolo na biso te ezali kitoko na biso te ezali position tozali nango na kati ya société te ezali décision na ye moko. Alors bandeko nanga alobi na ba circonstances nyoso tozongisa matondo epai na ye yango na tongo ya lelo kokomisa biso na semaine ya sika topesi ye penza merci ebele. Bandeko nanga yi toye tolamisa conscience na biso na ba relation na biso amoureuse oyo tozalaka nango oyo tobengi libala lelo vraiment tolingi to lamuselango mwa conscience mwa muke. Bandeko na biso kobala ezali eloko ya malamu makasi kozala mibale ezali toujours eloko ya makasi. Mutu azala isolé ezali pasi parce que nzamba lobaki ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Amonaki yango vraiment apesaki ye nyonso oyo azalaki nango pesi ye moi mai asalaki biloko tout mais na suka lobi c'est pas bon que l'homme soit seul. Oyo nyonso nzamba lobaka na biso na Bible eza eloko moko il faut ekokisama na ba vie na biso. Alors atindelaki ye molongani na ye Eve oyo ba continuaki vie na bango baler pe bakomaki mibale ba problème ezangaka te. Il y avait eu des problèmes oyo esalaki babenga na bango na jardin dedans. Tout ça ezali makokisami ya nzambe ye moko soki pa lobaki ke ekokisama te elingaki pe ekokisama te. Alors bandeko nanga parla nalingaki tokota vraiment muke na lisolo ya ndeko mwasi na kombo ya Benita Yabe oyo azali TikTok soki TikTok bato ya TikTok ba TikTokers ya makasi na kati ya TikTok. Bino bongo boyokaki tosalaki pe analyse mwa muke asilaki kokufela bolingo na ye mobali na ye oyo abalaki ye malgré son âge, malgré andimaki ye parce que y a pas d'âge, y a pas écart d'âge na bolingo, y a pas mutu ye moko akoyeba. Et puis elobi te ke soki obali mobali ya mukolo yende akokufa liboso yo kotikala non liwaka nde na yebisi bino nzambe nda décida kango. Moi je connais bato ebele une fille tozalaka na bango na Danemark azaka na mobali na ye pe écart ya ba 25 ans mais c'est la mwana mwasi wana mutu azwaka cancer ya mabele ye mutu akufaka. Et puis mobali kutu ntango babalanaka azaka déjà na bana na ye aboyaka kobota ye alobi bongo nga naza nanga jeune fille boye nabota te ye alobi problème eza te me nga nasi nakoli nakoya kokufa avoir okoya kotika na mikumba. Mwasi alobi te ngai nakobota nanga mwasi nabotaka bana misatu bana kitoko lelo bakoli mais batikalaka pe mike. Donc mobali nde na âge na ye wana tikalaka so na ba 67 ans soki 60 ans nazoyeba esu te ba écart ezala makasi mobali akolaka déjà mais azalaka na bana wana abokoli bango. Voilà lelo penza akoli mobali wana akoli akokoma peta na ba 70. Voilà donc elobi nango te ke ote parce que na bali mobali ya mukolo aye muta kokufa nga na kotikala na ba bien ou bien na quoi que ce soit non mais ka o ekomeli Benite ke ye abali mobali ya mukolo mobali akufi. Parler eloko nini nalingi naloba bandeko na ngai tozalaka quand même tokanisaka bato tovandi na bango les bons moments surtout soki mutu na ya kufi mobali na ya kufi
meka kokanisa na ba bon moment période ya kufi kanisela e bolamu kanisela e ba premier amour le bokutanaki tango bozalaki kotikana na mabe na ye pembeni lela ndeko wana yoka mawa kanga bapesaka kutu meme na mosala bakopesa congé meme ya une semaine meme kutu kosenga mpe okoti mpe malade parce que ozokoka te un mois mpe ovandi na ndako ovandi na se na mabele biso toza bakongo toza baafricain toza bacongolais tolelaka mobali na se otandi etoko ubi oza na se ya tapi ovandi ozolela mobali na yo ndenge moko mpe na mobali mpe alelaka mwasi na ye mobali alelaka mwasi na ye avandi na kiti eza bongo ye avandaka na mabele te ça dépend soki ye moko mpe alingi akovanda mpe na mabele aleli mwasi na ye me mingi bavandisaka mobali na kiti parce que aza mobali akotikala mobali me oyo tozomona na mwana mwasi oyo Benite bandeko na ngai soki Benita ezolekela ngai soki mpe Benita azalaka problème na mutu soki mpe eza kaka ki TikTok ekoteli ye soki mpe eza kaka bato bamona ye ke azolela mobali tozoyeba te avandi mpenza na kitiko na divan alati pembe comme si azose prépare azokende kobala Benita omoi ndenge olati pembe wana ko ozokende kobala mpenza ya solo me ozobala moto akufa okotikala na libabe vi na yo mobimbo kolapa lelo na mosu ozomona mobali wana azobimela yo te lelo ozomona ete me lobi kuna obanda komona papa nsa wana azobimela yo ata omoni ete me mibali banda kokima yo bakoya mpe boye bakimi yo banda komona toujours kaka eloko moko boye eza pembeni na yo ezoampeshe bango ekozala tata wana donc olateli ye mpenza pembe ko obongami ozolela donc okangi suki baniki yo suki kitoko ezongi nsima ale na nzambe apesa yo pembe soki mpe ya yo moko soki mpe obakisi omibwakami mpenza ovandi ofrote misu ofrote misu loko oza pembe misu ekomi rouge ale ovandi wana omivandi ale na diva vraiment ozolela mobali ona bakundi te ata na suka ya tatango okopesa ata respect te ndenge yo position wana ovandeli Benita wana eza position o mwasi akolela mobali na ye te meme kutu papa ya bana na yo bokabwana yo mpo obala mobali no mosusu me oyoki ke papa bana no akufi ozalaka na bana no ndako moko ubie bana no bakoya okovanda na se na bana okolelisa bango tata na bango mobali no ndako akokomprendre yo soki aza mobali oyo aza malamu soki mpe alingaka bana na yo alobaki te mwasi na nga fo alelisa bana na ye meme na nzoto akosimba yo te meme barapport bokosala te me yo ozoya kolelela biso ozolela yo kanti bamindele balela bongo modele ozosala yo kanti bamindele balela bongo bilo mosusu tokanisaka kaka me toimaginaka te moi j'ai vu des bindele oyo bazolela mibali na bango mwasi mpenza avandi mpe na se aleli mobali na ye oza na motema te Benite oza na motema te yo kanti ki vedete wana na TikTok nde yango wana eza vi na yo apres na TikTok ekokufa ke soki yo poste eloko te TikTok ekolala eloko na yo soki eza ya yo esimbama mosala na yo soki eza ya yo ata kutu poste te ata kutu lelo nasali un mois na postaka te jour na koposte oyo yanga bakotala oyo balinga mongongo alanda nyonso bakotala nakoki kozala teke na matanga surtout kokufela mobali eza lokola yo moko okufi eza lokola moitié na yo ekufi ozosaka na Benite ato machoki te okolata komba veuve
bande kono ba camarade no ba fingaka moi c'est veuve aza veuve yonde véritable veuve yonde kufi penza na mobali na maboko kutu na maboko to parce que ozalaki no kutu kosala TikTok mobali no azo souffrir azo yoka ba pasi ya suka bazo kotisa ye ba morphine so ba morphine balobaka pona ba douleur yo zo sala TikTok ekoki te luka musala mbongo TikTok wana mde mute esalo ke yo olela mobali na yo te alena kolela oza ko poster et puis kolela ndenge nini soko zaita kutu ozana mabele batu ba filmer benita olela na mabele bazo ko calmer ete to quoi ko comprendre mais tu es à l'aise donc obanda ko zela liwango pono donc ozo zela o nini benite bandeko eza pasi na mwana mwasi oyo bandeko boyo kanga bino bat bo belisa mibale yaya elekaka nango un mois elekaka nango 2 mois elekaka nango na mikolo oyo ba jour ndenge ezokende mbango ba heure ndenge ezokende mbango non ekomi makambo mosusu vitesse oyo ekomi makambo mosusu alors pourquoi poko okanga motema olela mpe ya mobali na yo pendant une semaine, pendant un mois, pendant 40 jours. Ba maman kalakout banda ko lata pile. Il y a 2 ans. Benite oza mungalati. Bino ba na coutume na bino lata akutu pile. Yo falo lata noir noir. Bilo kama to ya noir et lamba ya noir. Yo sikoni osambelaka même écoute ba maman ba kenda na l'église. O lata pembe pembe za sinya libalati. Donc olingo bala na diabolo. Olingo bala na muta kufa. Muto kufa ke ina eme ba diable ba démon o ba kolata papa nsa bango nde ba oya ko bala yo o banda ko luka ba délivrance e ko yate o tala agité ozala posa ko bota ti o lobaka ngo na bota Messi na ngai na bota nani ba joueur na ngai o luka ko bota yaya o bota na ba démon buzobo zo sala TikTok e futa ombong olie mais malédiction ko landa yo ndeko yeba ba famille ya papa nsaba osokola yoti oyebi yango nanyanga kolinga sokola mwasi lokola yo oniokoli na papa na bango ndeko na bango na suka nango lie ovanda kimia ale batu bazwa kokosa yo ba camarade no bazwa kokosa yo bana no mikie wana o komandaka na TikTok ba okosa yo kasi soki bango balingi compte na yo elala te bango bakosa ba TikTok oya bango ba fille ya bana wana mikie basali batie na compte na yo ba poster na compte na yo bazwi ba TikTok na oya kala ba reposter yango mabe kozala te il faut kaka yo moko ka elongi no kota na kati ya TikTok et puis na modèle nini ozolela ovandi donc ovandi loko ozolela na ebite ata mama bobila dawalelaka mobutu ndenge wana te na ebite kimona ki grodo kimimona penza ke oza danze me yeba ke monde molile ezali monde ya ténèbre o ezali o etelemelaka bato soko kufeli mobile mwasi okuta kufeli mobile azalaka na kaleso apamba na 7 ans akotisaka babande génique ou bien babitendi moko bamibambi yaya aklati bakaleso ya makasi pona nini mobali akota ye na 7 bomona ngo lokwa maseki toza na 2 mondes monde visible na monde invisible ezali et puis coexister parce que nzambe asala biso azala pe na monde physique te azala na monde invisible to mona ka ete to santa ka e nde to santa ka nzambe na biso que pour le moment nazana nzambe na oyoka ba directif ya nzambe le Saint-Esprit me parle ndenge mo pe ba diable bazana monde na bango opo ko senti ke ba na oyoka bien te bazo betanga na omona malamu te na omona ba mibale na butu na omona na osala ba rapport na batu na yebite oh kasi yango na kasi monde invisible siko yo makambo zo sala ozo mi pesa na monde invisible bande ko nanga na bandi ko chiter o ezaka bon déjeuner ki ndamula mingi te soko kufeli mobali bande ko nangai
zala penza prudente. Ndeko mwasi zala prudente. Ebele batikala ba veuve libela. Au contraire, bango kutu baza na droit ya kobala. Ba divorce te. Mokiliko ba monde ba congolais makambo ezaka na envers. Toi na monde moko to tshaka makambo nyoso compliqué. To tshaka makambo na envers. Alors mona muta divorcé, a mona ngo fier. Na bali lisusu. Ngana mwasa mabala. Oh ya na Bible za lisomo makasi. Nzambo ya malamu. Mais veuve yenda za na privilège. Lelo bozo ba veuve bozongisa bango sima. Bobwakela bango mababe. Comme si bango oza veuve okobala te congolais. Donc bon mona mwasi moko mabe azui mabe na ye mutu akubuka ndo anjuluka sola masuba na kati ya ndako ne salite ye mutu akofinga mwasi kitoko ndako ya soin ozokama ozoba o nini yango omona mwasi moko boye azanga mukande sans papier azotambola gauche droite mais yo mutu oza ordre azofinga yo mukili compliqué mwasi mukuse donc oyeba te forme na ye eza ndenge nini. Mais yem ta ofinga long jambe. Moki les a compliqué bandeko na ngai. Alors ba femme veuve. Ngana zana nga veuve te. Mais na o conseiller bino ba femme veuve. Bo telema bandeko na ngai. Bozala forte. Bino nde bozana droit ya kobala. Mais ce que belé bo bala kate parce que bolela mibali na bino malamu teneti ba beniti. Bolela mibali na bino malamu te, bolandela makambo na bino te. Parce que coutume eza kindoki te. Soki coutume eza kindoki, mariage coutumier elingaki kozala te. Mais tala ndenge batu nyonso bagangaka na ba pasteur, batu nyonso mariage coutumier nde yango, mariage coutumier nde libala. Yeye siko babala ki na coutume. Siko tango mobali na kufi, pourquoi zo kima coutume yango? Kende basala yo coutume baboma mutu te bako vanda batelemisi yo balobi no mama partir à lelo topesi yo droit obala na yo lisusu oyaki na famille na biso soko botaki oza toujours famille bana bazali soko botaki te oyizongi maboko pamba na famille na bino famille ya mobali na ex na famille ya mowe baza esu na contrat na yo te. Bapesi yo ba bénédiction na yo, bapesi yo mai, bapesi yo soki savon soki loni babi sukola. Koma peto, pourquoi zo boya? Pourquoi zo kima? Pasteur wazo kosa yo wana. Oromona yo wana ke ko sente basi. Oromona yo wana zo sala makamba buzoba, mais zo kosa yo. Ote, chango ka na prière, et comment mi wapi? Jésus alobi oyo alobi oya nzambe za nzambe oya leta za ya leta oya coutume za coutume ngana lobela ngo butu na moi na pesa ba chef coutumier mbote parce que nzamba alobi ko yenda permettra nyonso soka permettre bango bazala wana soki bazaka bandoki un jour ba bongo la motema. Sope bazaka bandoki te to kuta na bango na lola. Mingate muna oboya na boyi bango, na boyi coutume te. So na boyi coutume, siko na balaki na mariage coutumier poani. Pona ni. Fait to kota kamba mo na religieux, mais soko balika religieux pamba, o bali coutume te, ba lo bali bala wana ezate. Alors siko so libala coutume wana ekufi, poani te boke bozonga na maboko ba famille, babo malibala wana pona ni te soki libala coutume mobali ya kufi poni no kimi coutume yango mona okima osambela kozwa mobali obala kasute parce que oza toujours lié na muto ya kufi na yo fo famille na ye eloba maloba pona yo zala libéré ebele bazokosa bino bo fungola miso boza lokola ba benito te baolanda soki star ya TikTok akufeli wana eza TikTok siko coutume babalaki yo epanta ozo respectango bango basakata balelaka mobali bongo
Yo fo lela mobali ndenge ba sakata balela mobali. Soki balela kana se lokola ba yombe okovanda mutu na se okotala te okobouge te. Soki mobali akena cercueil bazwi nkalu bapasoli pa obandi mbangwe ozongi na ndako baluba okolala na mabele olali na se penza na se chaque 5 heures ofola moko banda kolela mobali na yo mukaji wanye oleli olali suka na se wana okolala tout droit neti yo po kufi kongumba makolo te eloko te sikoyo basakata balela ndeni basakata balela mibali ndeni po abeniti yo kolatela biso pembe etali yo lelo kolela melobi oyo koyela yo encore basakata bazana kisi pe na ndoki yaya biliaki obikoki bazokosa yo oyo baokosa yo bazana bango bien me yo nde mutu okomona okokubuka basi musu bavevu ko après mobali akubuki donc afiotuki voilà terme afiotuki anuni oh yo mwana mwasi anuna boye ndeni ye moko ayebi ndeni alelaka mobali na ye ndeni bafamille ya mobali na ye basukola ye te basundola ye bamosusu mpe bakosukola yo me basukoli yo te ozalaka mwasi mabe me baolakisa soki basukoli yo nzoka nde basukoli yo te otikali kaka na libabe. Voilà. Donc, bandeko na ngai, bo partager vidéo. Oh, nan ba s'abonner, te bolinga la danoise, bo s'abonner, bo partager ka ba vidéo, ça la bien. O continue na WhatsApp na yo, o tindeli ba groupe na yo, continue na Instagram na yo, o tindi, o continue na Facebook na yo, yaya o tindi, o partager, bo partager ba vidéo, bo edara biso ndengwana, et o sala bien, ba message o ekendaka. Parce que lobby, et koko mape, ndeko na yo akufili mobile, alobi, nayoka video moko nayoka mateya moko tika na salela yango bozaka ba égoïste te yoyoki ovandini partager et ozala kitoko makasi. En tout cas journée malam botika la malam to sololi to kutani voilà Dieu nzambe emoko ayebi botika la malam, de gros bisous, bye bye.